Baimboka boko tala biso mokili mobimba topesi bino mbote partout à travers le monde, à travers Congo Impact News topesi bino mbote bino boko zwa biso la libanda ya mboka boko na biso na France, na Londres, na Allemagne partout topesi bino mbote. Baimboka moko lelo to kiti penza na commune Ngaba. Wabe pai émission na biso bo solo toni ko lakisa bino réalité au bande ko na biso bazali ko vivre awa na commune Ngaba. Tozali vraiment précisément entre Ngaba na Makala, route principale bat ekenda sango, route université Baimboka boko mona tozali na bassin kusute, tozali na bosebo zebote, tozali na popolote mais tozali nde na Kinshasa et ko sala soni et ko sala pasi vraiment esika oyo banda ebeba baoti kotinda société moko bana ko travailler a ba sopi bazelu mais à la suite bato ba mona na kasusu te bato bana ko sala mosala ba mona na kasusu te bon mona pena le lenge nini bato ba komi ko matana pusu donc pusu 200 francs pour nos cartes ça OK na ngambo kuna pe lisusu ba bot a bot 200 francs pour nos cartes ça comme na comment fait moro normal alors que c'est anormal dans notre pays de vivre ba réalité nyon so ba imbo na loba mingi te je fais juste vous introduire maintenant la population penza à l'obéla la même Africa torosaka mosala C'est grave. Qual presente, hein? Mobali, bonjour. Oui, bonjour ma sœur. Déjà mbote na bandeko yo bazuli bakwa kolanda yo. Oui, mbote ngape naza moko agent de presse. Comme on a rigen kitondwa et ça vraiment pas si mingi vraiment na komona la capitale. La capitale RDC, province de mes capitales. Parce que ma belle jeune tout le monde en mingi na ba province, to qui n'est na ba Congo. Mais le ma belle jeune comme tina capitale. Ma belle on pesa naturalité, bazwa kozwa, baki ko sopango depuis année passée. Une année presque yango. Ba sopa ma belle autre c'est na route qui na route université. Il paraît ba boaka ma belle jeune. Pour ça na boye, opesa so mo éclaircissement étant que habitant pour ça na papa na ngai. Bonjour papa. Bonjour maman. Société nini bana ko sala musala koto. Eza société bon ezaki mélangé na OVD. Eza ba chinois ezaki société mususu ba sanksi bango na OVD. Ba yaki basala dele beba ki oui. Ezaki mabulu baye babuki balongi prince akala. Balongi prince akala babi ba sala prince ya sika. Ya sika ba na technologie na bango soit disons technologie bazui et
idée ko sala ngo na Afrique du Sud to ebité na Afrique du Sud ngo soki banzela basaka na ba terre jaune argile kuna pe so ba vivre pe ka boto ebité ça dit combien de temps depuis ba bois qui basé non ba kato ba une année depuis ba sala ngo jusqu'alors et solution exacte to comme 400 va bot 200 ba pousse mutaka akanaka te un jour ko pousse traverser mais comme ko 400 pousse et tant que binomoko population est-ce que vous revendiquer parce que vous allez no loin na maison communale bokenda ko loba na bango bo plaxa bango souci na bango souci na bino plutôt commune kuna biso na commune to même avenir to ko ben na commune mais peut-être bazo mon na bino bozo mon ngo normal bozo ko tolérer na bino tout monde normal comme nani premier ministre nani oyo Tibala alika combien de fois kaka na ta oyo atelema pe awa atelema ana kifunga awa na kikweta awa solution exacte est-ce qu'il y a Félicite bati basa misani basala kana mabe na biso mo ya mboka ko technologie ya Félicite ça là merci beaucoup bon tout biso ba jeto siliki siko to monika muso to mutu mo ya OVD zo lekawa to betier après ce que ba to bazana na faute ezali OVD parce que ba pesa ba ensemble matondi mingi maman na mona que vous êtes vraiment très fâché parmi ba maman mususu ba imboka eko sala soni pasi pe mawa maman bonjour yaya maman étant que maman ozali moko ba habitante na quartier oyo par rapport ya situation oyo bozali ko passer awa na commune ngaba na commune makala et loko nini ko koloba et ça lipe combien de temps depuis vos en condition to kendelo inane yango yo pasi mo ala ngai neto zabo awe komane louf so lingo katisa boye po kenela ko dia ngaba il faut pesa desa o mema na kata pousse biso to teka na université ne toza lelo to tuli tozo teka lisu bien te client ni na kolongwa koto ba katisa koto ke ne kosombela wa biloko o lingala ete kote ke zo simba te tozo teka te bandako awe ko mai moyete mais mai ngo zadi ya quoi parce que mbula peso beta mai zo uta kuna na pont kuna ya pont ya bandundu yango ne zo kita boye yango zo bebisa ata mbule beta ya bandundu kuna bukani bukani c'est quoi il fallait pas bongisa bana balaka ka biso bakoya lelo lobi bazoya na bango pete biso tozo souffrir tozo luka mbongo poto le sabana totangisa bana classe c'est quoi na condition oyo to vivre ndenge nini est-ce biso toza na droit ya mboka na biso Congo te tozo souffrir moyen tiende toza awa koteka esimba te moto olongwa botala ndenge azofa matalo ta bot so za na bot to yango il faut ko sala nini ko sala faut baya ko bongisa biso nzela oyo biso toza na bête université za nzela malamu tala ndenge université komi université Congo eza kisasa ndenge kisasa eza boto eza ville o eza capitale tala ndenge capitale eza ya kokufa na bamama mikili mususu bamoni kisasa bo baloba Congo eza ndenge nini baya ko bongisa biso nzela biso toza na bezo ka ya nzela na biso baya ko bongisa nzela pona kozonga koteka bien bana okende classe nene ba condition oyo matondi mingi maman yaya boni bien okoko ba nini message nous ko adresser na bandeko bokolanda yo à travers monde entier vie situation oyo penza bozali ko bika awa na commune ngaba donc toza penda na passe neti biso bataboni onso tozo utaboy binomo bozo mona donc moyen kututé donc minga lobezate papa ndeki mbuta yemo atala likambo donc mingi pe aya lobezate donc passe bala biso mikie bakombo luka baboti batekela ko kaita boy 100 francs kozonga boy 100 francs so za mbongo to sa comme nango shida ba coopéra ba bimi bana mikie na mikolo ndo ndenge moko na ba pousse on ba pousse msu ba mama bazo uta ba mama lewa mingi basala boy msu uta mombele omona msu ko katisa fo kota na pousse akatisa ke mupandi na edo bien te donc papa pona ngape na sei papa ndeki mbuta tu biso solution po biso toza mtoka kalengo donc to amusika na kikuti donc on se to la référence rond-point donc moyen coûter zati bato ba matara boy pasi ozo mona papa ki andre ki mbuta tele biso likambo pona ngana suika wana OK akondi pe baleka baleka kana bango baleka te baleka kati mais makamo nyo surtout donc pona ngana pesi kaka donc papa andre ki mbuta tele biso université mobimba tozo souffrir bayimboka bomona penza tozo sala télé réalité par rapport ya vie awa bayimboka bako bika awa na komina ngaba bako mona que na mituka ekomi ko kata parce que ekoleka na kata poto mutuka kati eza na charge mingi en plus poto moyen mutuka
et les cas ezalité que ça là vraiment pas si pe mawa moi ko to kati ezate moi on t'appelle pas bien awa ezate et comme non quoi moi fait mon normal alors que c'est anormal ba imbo ka to continuer ko solo na ba bande ko na biso ba on a penza na ebite na ko sauter ndenge nini mama Africa ko luka moyen ko sauter awa pas moyen donc je ne sais pas comment faire. Mais je vais toujours me battre enfin que na kwa koleka juste car pour nous relaxer bino ba réalité awa na qu'une chassa éclaircissement par rapport au bazolo baloba na bango balemi donc to koluka o kozala capable ya koloba papa bonjour maman papa ozamo kwa habitant awa na commune ngaba ah oui un mot par rapport à la situation où ezali koleka penza awa na commune ngaba bon et là que ça peut se passer surtout eza likambo ya nzela oyo mikoleka nzela ezaki kokufa nzela kokufa na kolela croyant que ba ko porter sur un plus c'est compter ba sur cobaxation malheur likolo malheur parce que après la pluie vient le bon moment mais là si yo moko sa témoin ozo mona makambo ça ça dit ba bakisi sur ma be place ezaki or kota la boy d'après ba de tolanda ba télévision entreprise oyo avant ça la musala quelque part na côté à Binza kuna batika pe kabongo. C'est une entreprise nini? Entreprise Aron Sefou, je crois. Aron Sefou, bon, on va rendre des sommes l'air au Tozanango. Alors, de préférence, il fallait que tu bâtis quand on est là, que tous années tous avons. C'est-à-dire, pour qu'on traverse Kuna, c'est très difficile. Pour la Koutabo, c'est très difficile. Parce que si on a témoin au killer, on sur le terrain. Alors, je ne sais pas. Ce qui est allé 6e chantier, tu y habites parce que auparavant, tu as une mission na télévision. Alors, bien allé nouvelle technologie, on a qui Afrique du Sud. Débat memi out. Débat memi out. Il y a une nouvelle technologie. Il y a une nouvelle technologie. Nouvelle technologie d'après Thomas Loua que une nouvelle technologie bon le lengeni ni 5 chantiers est en marche oui ça 6e chantier pour babaki c'est le monsieur za ezakate na kati chef de l'état oui ça 6e chantier il y a destruction de la fallait que tu bâti kabisa on des ezaki netani ni pe comme netani ni bino besoin de raison ezaki neta mabe mais si que comme sur mabe sur koleka ça dit au moins et comme sur mabe koleka parce que na tango ezaki quand même bato bana koleka na bango mais si ko yo mozomona muta koleka nene so za na butité koleka te donc ezaki mabe et comme sur mabe sur koleka ça lit combien de temps oh bana batika avant bana mosalo avant saison sèche ça dit saison sèche sili donc avant saison sèche les étapes bana mosala oyo to côté na saison sèche c'est sili ce que to connais saison de pluie quand la tête to côté sur la saison sèche c'est que ne makambo zo continuer alors on ne sait pas donc comment na makambo modèle na kati ya mboka et puis bozo tika bata ndenge baleka na bango batambola na bango bozo mona pe bato bo pesa kimbongo basali mosala te yo gouvernement et là on ko sala gouvernement responsable il faut qu'on kangabata modèle là ou soit ba kimi tozo ndenge tozo que il paraîtrait que ba liembongo ba kimi mais il faut qu'on saisir ba jeune na bango et qu'on pesa bango que base makambo en considération quand même nous sommes des humains de place comme on les a malade pas comme ça ça ka côté ba ville kuna partout après le bail ko ça sur na ba t-shirt ba auto voter bango non bino mo kande bozaka bato ko voter bango ba koyela bino ba surtout ngaba so ba yeli non kara zododo ba yena moi 2000 francs et tout comme ça ba polo ba tout bazo voter il y a des personnes mutu akoko mela zododo mutu akoko ko sana zododo de faux anyama parce que so pesinga zododo to pesinga whisky be pesinga kipi bien nini pour ça nange koki non des habits que pesa comme moto pour pas pesa moto voix habits que il faut qu'on t'a d'abord moto na zanani ce projet de la société ya moto les anini on va voter moto na t-shirt et on a une note. Merci beaucoup. Ok, merci. Bato koto ba sauver na ba mike na mikolo ma
Et Cédric, tu es un des habitants de la commune de Ngaba. Que direz-vous par rapport 200 francs. Merci beaucoup. Merci. Regarde comment les gens passent. La situation est tellement difficile. Ça fait déjà combien de temps que votre route ou votre route principale est impraticable? Juste un peu, 3 mois. 3 mois, juste 3 mois. Tu l'as travaillé, puisque regarde comment les gens passent. La pluie, si la pluie tombe, regarde la situation des camions, regarde, ça ne va pas. Par rapport à cette situation, à cet niveau. Du coup, tout ce que moi je peux vous dire pour notre route ici universitaire, ce que nous remarquons, c'est vraiment pénible. C'est très désolant. Parce qu'on a comme un peu l'impression de vivre dans un pays où tout ce qui s'est fait, c'est fait contre le peuple en fait. Cette route universitaire, c'est vraiment une route prioritaire pour nous déjà, les étudiants à la base. Et de deux, c'est vraiment très important pour tout le monde. Vous voyez, moi j'aimerais vraiment que vous preniez les images plutôt. Vous verrez dans quel état de délabrement avancé se trouve cette route universitaire et nous, ça nous fait mal. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes délaissés, fortement délaissés. Vous n'êtes pas la première journaliste à passer ici sur place. Avant, nous avions connu d'autres chaînes. Avant, on avait la route et elle était délabrée. On nous a dit que non, on devait faire des travaux et machin. L'argent a été déboursé, ce que nous avons appris. Mais ce que nous remarquons, c'est que depuis qu'on a commencé les travaux, on a délaissé, on a abandonné. Et vous voyez maintenant ce que les gens sont en train de vivre. C'est ce que nous appelons un calvaire. Donc nous disons que nous ne pouvons qu'être écœurés. Mais ce qui se passe ici, c'est que nos dirigeants doivent être au moins conscients de ce qu'ils font. En même temps, ce qu'ils font, ça nous fait mal et ceci ne s'arrêtera pas qu'ici. Nous allons aussi riposter à la même mesure qu'ils nous traitent, quoi. Ça, c'est un sabotage pour nous. On a qu'un seul mot. C'est la malgouvernance du président Kabila qui n'arrive à rien gérer. Il n'arrive pas à gérer son gouvernement parce qu'il est prétendu être le garant de bon fonctionnement des institutions. Et nous pensons que la gestion de cette ville émane aussi d'une certaine autorité. Et si cette autorité n'arrive pas à faire son travail correctement, et lui ne sait pas châtier ses collaborateurs, du coup il est complice, du coup c'est le principal responsable, quoi. Beaucoup de choses que le président Kabila n'a pu rien faire, donc du coup nous leur demandons de quitter, de laisser le pouvoir carrément, laisser la chance aux autres, comme ça nous espérons vivre le meilleur. Vraiment Nasuka, la même Africa, Azaki Penzane Sengwa ko présenter les binômes, mon émission, ya mokola lelo awa, tozami bongo na entre Ngaba na Makala, bisika wapi route université oboyebi memara bato belé babima ba ressortissant babima na inikin ba binzela oyo nzela chaque jour ya tongo midi po kwa kokende campus yango commune na modèle oboko mona bo ezali na lufute ezali na bose bozebote mais ezali awa na ville province à Kinshasa tolobaka likama mabele tout le monde a droit de dire un mot pour son pays. Un grand merci à vous chers internautes de nous suivre à travers le monde. Un grand merci à vous Bino Bao Boko s'abonner chaque jour na Congo Impact News. Un grand merci aussi également à celui qu'on appelle Simo Petolo Iswaye à soutenir Rapenza la Mama Africa. Un grand merci à Bao Basungarabiso, Gadi Makoto, la fille classe, il y a Londres. Bon séjour à toi ici à Kinshasa. Un grand merci à celui qu'on appelle David Olito, mon vieux, vraiment Congo Impact ezali na posa ya lisungi na bino ba makasi na bino makoki na bino enfin que mosala ko kokende liboso. Un grand merci à Papa Serge Tungila. Un grand merci à tout le monde na ko cité bino awa ne tout tout ngeka ko la bino réalité awa na commune Yangaba. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Coco Shoming babi mikolo derrière la caméra mon vieux ye mutako simba penza bilili babi papa mais nakata monde média azali mbiaka. Un
grand merci à vous tous. Ceux qui nous aiment, azongi te bino bozui biso na banzela ba téléphone portable la bino. La Mama Africa, likamo mabele to kosala toujours mon sala to kokende toujours liboso au nom de la vérité, to kundola penza, to kundola ceux qui nous aiment azongi te mingi komela le sur Facebook, leya@epk@yahoo.fr sur WhatsApp, le numéro est affiché. Écrivez-nous vos remarques, vos appréciations, afin que nous puissions encore améliorer la qualité, nous puissions encore améliorer notre façon de travailler. Si Dieu ne revient pas aujourd'hui, on se retrouve très prochainement. Bye bye.